Sali Bayama, sali Balampoka, sali Baelonga Love, sali Baelonga Chou, Baba Weekend, puisque nous sommes bozali, sali. Kinshasa Makamuzan Akate, Congo Kinshasa, Congo de Clarisse, la République démocratique du Congo Makamuzan Akate Bande Kolangai. Seigneur Jésus, wapita yo sala banalise, wapita yo kotia ba vidéo ta ezate bandeko. Merci beaucoup d'abonner à Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez, likez. Donc, j'ai besoin de vos commentaires. Vos commentaires, ça du côté négatif, ça du côté positif. Bon, tu laisses quoi commentaire. Commentaire, ça va bien pour nous. Quoi améliorer pe maman bon quand de kindara pour babso msusu to so ba to kena so baba côté batang ça ba journaliste ba on ce qui na ce qui ifasik to kenda ifasik tie biso to ngam sur la santé mais loko ko ta biso kana makila to ya sala ngoyo to sala to kena na pe kitoko to sala nguna ndenga mabete to kena na kitoko bandeko alors l'autre eko solani bandeko na ki ça mamboza raté Fachi Beto azo préparer l'élection. Tata Mkonja Mboka, Fachi Beto, mobala ma Denise Nyankero. So pas à Rwanda, so pas à Burundi, so pas à entre parenthèses, on est ngati. Azo préparer l'élection. Mais ba mango ba te Équateur bokila lokondo FKP to. Baba oni. Baba ondeni. FKP to soki FAP to soki ni ba ndeni ba mango ba lobaka bokila lokondo. Ba mpi ba kochika la simate ba mongo ba telemi ba bi ba kochika la simate place wana mama Nedi Denise Nyankero azali ezali place ya Eminengo mwana mongo Gisèle Mpela Seigneur place Denise Nyankero azali ezali place ya Eminengo Gisèle Mpela Balui ba mpi ba kochika la simate. Pourquoi Gisèle Mpela zo vivre en cachette? Pourquoi Gisèle Mpela azozo nga sima? Et pourtant maman Denise Nyankero aboyaka président Fachi. Aboyaka Fachi be aboyaka ye. Na mama oyo maman Denise achikaka Fachi nde ya Gisèle Mpela ndona mungala akoma kobima na tata Mkonja Mboka. Tokolobaka tata Mkonja Mboka po tobona biso ba problème. Yo koma o betunu mutu na Kisasa na aéroport be o olme o nini o otanga komba président. Tata Mkonja Mboka. Mama Mkonja Mboka a négligera tata Mkonja Mboka waka kote ka ba pizza na Belgique pa ba Belgique. Ya Gisèle Mpela nena kotanga pona ndeko na mungala. Gisèle Mpela ye andimaka papa Mkonja Mboka na tanga pasi pe na tanga bisengo. Nde babotaka bana mibale. Sikoyo ipare bo konja tala Mkonja Mboka uchi na complicité ya Paul Kagame na mobala mama Live China Rambo. Bokonji bandeko na ngai boka kisolo o ba mongo bazo silika epafekato balwa bongo epafekato ba Équateur baza ya kosilika bandeko mbandaka bwende baza ya kosilika inongo baza ya inongo te inongo za kota basakata inongo te Équateur bwende na mbandaka na basankusu voilà yango wana basankusu baza ya kosilika bandeko pouvoir wana esika mama Mkonja Mboka vandi ezali de place ya Gisèle Mpela parce que mama oyo mama Mkonja Mboka atiraki papa Mkonja Mboka ya Gisèle Mpela nde azwaka papa Mkonja Mboka bavandaki pe na likolo nango babota bana mibale wana Felixiani wana penda azwa tata Mkonja Mboka kolonga te ko bakisate wana kutoke adente soko talika Felixiani tata Mkonja Mboka mobimba bandeko ya Gisèle Mpela avandaki na ye siko ko sala tanga makambo d'élection finana ko remplacer China Ramo motema mama Olive Lembe mba moko
complot moko eloko moko donc vite fait moko kilibi moko so na kolo baloko ba chinois kilibi moko esalama wana a complicité na Paul Kagame na China Rambo basa nini balekisa nanyoyo balekisa tata mkonja moko na pouvoir à condition fo azala na mama mkonja mboka po mama mkonja mboka ipare na Congo kombo nya ezalaka te bandeko ipare na Congo nde mama Marie alobaki be mama Marie no nabelaka tol nazana maladi ya tol nabelaka tol mama limbisa ipare na Congo kombo nya ezalaka te bandeko nanga sikoyo tata mkonja mboka azo préparer d'élection azo sala deya ba propagande pour l'élection 2023 ngo pe yangoyo o tozomona bato bazokanga ba photo mutu akangi photo na carte électeur mais ebimi doublir na ba doublir moko ezobima na ba photo ya ba carte électeur ba doublir ezobima bandeko nanga tata mkonja mboka azo préparer l'élection 2023 siko ba mongo opesa ta chance non tongo osala boye bandeko nanga ba mongo ezokitcha pe crédibilité ya semeki na biso tata mkonja mboka so bozo sala boye bopesa tata mkonja mboka chance aleka sur l'élection msu bakopesa ya burompela mo poste mobe ata ya abana ko gérer ba mini kuna na minière abana ko gérer ba diamant kuna ota ba diamantifère soko bino so bozo sala esubwe boyo mo teke crédibilité ya semeki na biso tata mkonja mboka ezo diminuer en tout cas bandeko na ngai wana ezaka mwa éclaircissement mukende na comprendre lisolango mais to yoka mwana mongo moko atelemi bokila lokondo ya mongo atelemi a expliquer ezo yinda kuna na parlement et pas parlementaire ezo yinda Congo. Je voulais dire quelque chose ici na makambo ya Gisèle Mpela. Gisèle Mpela bandeko na ngai boyebi vi na notre sœur et Gisèle Mpela comme je vous dis a porté plainte à Bruxelles pour ne pas Félix Tshisekedi, le père de ses enfants. Nous apprenons que le papa de cette fille aurait déclaré 28 000 dollars de revenus mensuels. Il promet de pouvoir verser 7 200 dollars l'an, soit 600 dollars le mois à titre de pension alimentaire. Batuyamite Mamabe Bazali. Félix Tshisekedi, qui est président de la République démocratique du Congo, mes frères et sœurs, il a des... bandonande chikoka ni mambo abuiza mambo soni tamu konja mboka chikata bato bafuta bapali soki bapanier bato basaka bapanier alimentaire bato bakenda luka mambo ba Aden ezata bato moko ya bazana ba kombo te nde toujours tata mkonja mboka uzumate ki esa soni dona micho tata mkonja mboka andimi na ye atindaka 600 soki combien de dollars de euros par mois pour na Féliciane mais likona ngo population bakolo mbongo ba souffrir ba fonctionnaire impayé to mone na bona ne ya mama moko asaki mama sa soda saki video azolo ba pesi ba onka soso moko na desa kombia loso na dembu matomati bazoye bate ba kobanda ba osuka wapi ba 7 000 euros wana ba 72 000 euros par l'an ekendaka epa ba Féliciane boko ko sunga population te boko ko tsheba to mani na courant to bon so makadam njele ko malamu po masangu na mafuta na mbisi ya na kisasa po batbali ya bien mais tala mbongo bisike zo kende mbongo bisike zo kende bandeko 72 000 euros par an ekendaka Belgique po na Féliciane bongo population bakolo mbongo c'est la population. La population est souffrir na Congo. Ils a passé hein. Tout quand papa na biso ndenge a expliqué à parler de biso problème. Cette femme est reconnue. Gisèle Mpela est reconnue comme je peux dire sa femme légitime parce que bavanda na yepe bambu lebele. Na moment oyo moi si oyo bazana lelo Denis Nyakero aboya kai Gisèle Mpela oyo azwa kaiba vanda naye ti yangona Félix aboti sebana sobo talibana ya Denis Nyakero na bana ya Gisèle Mpela bopi bana bazabeke
c'est bana Gisèle Mpela bazamiki. Donc il veut dire entre le couple bozo romona Denise Nyakeru bana tout nyon sosi ba comme mikolo ba jeune fille ba jeune garçon. Na bana ya Gisèle Mpela bazamiki wapi libala ya sika. Eza libala ya Gisèle Mpela. Mais au moment où le match n'a changé, tel mais la coopération, il y a pouvoir et outaki nzela ya Kigali, ba imposer avant Nana Denise, ne Félix avant Nina Denise. Mais c'est regrettable. Balouba Cannabis, moi je sais que la fierté de Balouba et Zalaka, partout à Zali, il faut à reconnaître moi Nanaï. Natie na oppose bandeko. Ce qui pouvoir et outaki na Kigali. Hein? Pour elle quoi tout seul le quoi partenariat. Kenini tata mkonjamboka abali mutu ya Kigali. Ça veut dire biso na ba Kigali wana to aba semeki no. Siko pourquoi yo Paul Kagame kasi biso to yeko bala epa na yo ozoboma biso. Hein? Pourquoi kasi guerre ya guerre kuna na est ya Congo izo la au moment où to bala na au moment où biso ba Congolais to yeki ko bala na Kigali. Siko biso to yeko bala bino ali bozo ma biso lisusu. Moi mona teke to na ba paralliance mo na kati wana. Mais pourquoi ko boma kasi? Hein? En tout cas politique eza makambo hein. Politique yo eza vraiment na makambo. Bo pesi biso mwana. Bo pesi mutu abala mwana bino ali bozo bo mesusu bato. Bozo bo mesusu ba semeki na bino. Est-ce que ça a sens? Mais ça me frappe ici de voir que monsieur Tshisekedi azako wanga na bananaï. Bon, tellement ko wanga na bango boyete pour bilongezo funda si tu Tshisekedi bis. Moya wanga nezate. Soka meki ba kusala test ADN et kozala grave. Chilombo accepte de payer $7,200 par an. Donc $600 l'an. Bana batu mususu te. Makila na ye Félix. Je ne sais pas si c'est Denise Nyakeru qui contrôle Libenganaye, qui contrôle son argent, je ne sais pas. Avec des millions de dollars que Chilombo vole la caisse à l'État, Félix n'arrive même pas à acheter même une maison à ses enfants. Ses propres enfants. Quel souvenir, quelle éducation tu laisses à ces enfants, Félix? Vous savez, ces enfants ici sont de petites. Hein? Demain, ils vont grandir. Et leur maman va les rencontrer l'histoire. Et même si leur maman ne les rencontre pas l'histoire, ils regardent. Où est notre papa? Non, papa, quand Wazala qui est le président, il était avec vous. Mais aujourd'hui, papa est président. Papa Bengani, surtout l'enfant. Les enfants là sur l'internet. Bandeko, elo mo papa ndeko mongo alobi c'est très important. Hein? Bota kate ke Gisèle la telemi yo Gisèle yo ozalaki wapi nde na monaki mutu mususu nanda banda ko finga Gisèle nde ndeko mo alekaki a finga Gisèle yo kala no zaki wapi Gisèle eloko ndeko ayeko ndeko mobalo alobi eza très important. Mama mkonjamboka ana bana si bakolie mususu wana bauta ko balisa wana soki fani soki nani mais Gisèle ana bana ba nike lobby nani oyo tata mkonjamboka a pouvoir esile siko Gisèle a bénéficié ni tata mkonjamboka ya Gisèle funga misu ya Gisèle ndo na mungala fungola misu oh non bana na pe fu ba bénéficier tata banga za ki président pourquoi bana na bazo vivre ya ko batama pourquoi bana na baza ko nini do bana Gisèle bako profiter na ki président sa tata bango te non wana is injustice bana na ba vivre na injustice ye ba ngo tata mkonjamboka so rigolo ba problème te gouvernement belge était melo hein et puis bana babotami wapi na Belgique pa ba Belge bato ba kipa mamba bana ba telemela yo hein ba ko telemela yo non bana ba profiter na bozo tata bango te ezalaka te et puis kono ba nikie baza nikie tant ba nikie bongo ba na droit affection tata bango mais yo papa za ko enjoy na mamu konjamboka siko bana Gisèle boti bango ba peuple mise en part wana is injustice non côté openanga côté bana nazaka sensible bon comprendre nga
côté bana nazaka sensible na ngaba je na bana ti. Ils sont sur YouTube. Les images sont sur les réseaux sociaux. Moi, comme ma jeune fille, c'est mon père qui m'a fait ça. Papa n'a pas de foulanga na Congo. Félix Tshisekedi, obi ozo laissé blessure na mitema, otika blessure na mutema ya Gisèle Mpela que tu n'as pas l'idée. Et na mitema ya bana oyo tango bazo ko la Félix. Ba ko malobi na ba 20 ans, 25 ans, on ne connaît pas l'avenir. Mais bana ka ba ndorota la boy. Ces enfants là vont te porter plainte. Bana on ka ba ko ba majeur, ba ko porter plainte. Au sale lo komoko grave Félix. Lelo oyo papa yoza président. Attends tu bisongo boy. Mes frères, si je vous dis que et ça le monsieur moi tout on a TV ça te ba dépense tout ça la rapport na bisomoko na famille. Mais yo papa yoza président. Tu veux donner $600 le mois au quitter ses salaires na yo $28 000 le mois plutôt 28 000 $ en mois juste pour payer ça à $600 pour la bana ya yo moko. Or cause na plusieurs manières ya kosombe la bana wana ndako na poto. Ba vanda même ici Gisèle Mpela a bénéficier la ndako wana mais ce sont des enfants Félix. Donc Félix Tshisekedi aza caractère azana ndela omoni azana bizali la mibali oyo soki aboya nina mwasi soki asombelaki ye mutuka kobotola yango asombelaki ye montre kobotola yango asombelaki ye chenette kobotola yango asombelaki ye akobotola tout faut tikala vide okebandela zéro ndenge nazomona Tshilombo parce que soki azalaki na mitema mibali mosusu oh mais c'est la mère de mes enfants j'achète une maison à bénéficier je m'en fous mon souci ane bana nanga bakola na bacondition moko bien batanga na bekole moko bien et pourtant batanga ki bien te tonga na zalaki nanu ko yenga le longa na komi président tikana chabana na ba vie à l'aise mais non Tshilombo abandonne ses propres enfants makila na ye o ba bisa biso ke baluba ba wanga na kabana te mais Tshilombo awanga ni bana na ye suko bobino moko ba congolais bo juger soki Gisèle Mpela komitina pour ya ko porter plainte Félix awangani mama kila na ye. E frère bongo yo nanga. Bongo yo nanga. Félix akozana mawana yo. Ah Félix, na bité soko za kisi ndeke wa saleli yo. Oyo aveugle yo papa. Na bana o baza penene longia papa Tshisekedi. Ah Etienne Tshisekedi za la vivant récupérer ata bakoko nai. A récupérer ata bakoko nai. Donc nous encourageons Gisèle Mpela à porter plainte. Et bon, comme le Congo peut vérifier le salaire, je vais vérifier les salaires. Après, ça va $600. Et ça, c'est un symbole. Et au tika un jour, on va reporter papa na bango plainte. Na o traitement ya ça la bango. Ba tindinga photo oyo. Ba bio eloko tozo na ndenga mabe. Au foot yango pe na ndenga mabe. Donc ça dit tout ce que tu l'as bénéficié d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je peux vous dire, mais je vous dis une chose ici, mes frères, attendez que Tshilombo quitte le pouvoir. Après-demain, parce qu'il a bénéficié des choses là, ne jamais encourager tes enfants pour devenir ce qu'ils veulent devenir. Bayiba, basimba kisi, bakotanda kwa banganga, encourager kabana na yote. Parce que tout ce que vous faites, ça va retourner contre vous. Tout ce que Tshilombo fait aujourd'hui, c'est la loi de la nature. Avant qu'il y ait akufuta oyo azokosala. En tout cas, bandonanga eza patient. Batu botika ofinga Gisèle Mpela. Bato bo ofinga Gisèle Mpela, botika ofinga Gisèle Mpela. Quelque part Gisèle Mpela pe aobunda pona bana na ye. Pona bana na ye bande kunanga lobi kuna mande esila ya Gisèle funga misu kokena ngo na ndenga mabete po onuire papa ya bana yo mais fungola ka misu na sens nini ke bana yo ata mande esili a Felixiana azata na moi brosse à dents souvenir ya papa tanga zalaka na manda omoni shina rambo na mama wao bazala pena na souci penza te po ani basimposa bana bango kimia
donc bino bato bofinga Gisèle Mpela bozo ça ba pour que puis Gisèle Mpela eza bien te Gisèle Mpela a défendre ka cause ya nani ya bana na ye lobi kuna mande esila Felixiana ochika na nini owana mususu ana ochika na nini liko nango mama mukonzi mboka yaza na bana si ba koli et puis babi mama mukonzi mboka bana oyo ya papa mukonzi mboka bota na basi misusu wana bafani na ba misusu wana bana wana mama mukonzi mboka ayamba bango kaka bana ya Gisèle Mpela ne mama mukonzi mboka lingate pourquoi lingate pourquoi mama mukonzi mboka lingaba bana Gisèle Mpela te donc côté kuna pe mama mukonzi mboka po sala pe bien te yo faut l'exemplaire il faut sangisa bana ta yo moko yo kasi Paul Kagame nde akoma mukonzi ya Congo akambaka Congo en distance en ligne Paul Kagame yenda koma numéro 1 ya Congo akambaka Congo en ligne to boite sikoyo tango Paul Kagame achie yo mukonzi ya Congo achie yo wana siko yo etanke mama mukonzi mboka faut l'exemplaire o mobile noza na bana yo faut pesa ba mama misusu ana leçon ke bota ngai malgré na mama mukonzi mboka mais na sangisi bana nyonso ya mbali na nga na sangisi ba ngam na bokola bango yo faut l'exemplaire mama mukonzi mboka ndeni yo ponika bana na misusu wana bafani na ba misusu wana nde yo bango baza bala bienvenue epa na yo mais bana Gisèle te likona ngo bana Gisèle ba mikie on me sonne sur na 3 ans sur 4 ans au moins que Felixiane wana azwa papa qui sait ah papa wana bon monte que ça peut malam te ça peut quelque part et ça peut soni na ra papa mukonzi mboka et ça la peut soni siko bato ba diaspora te makabanti vale ba ya koloba siko tongo ba ya loba boy pona papa mukonzi mboka et ça la soni likona ngo papa mukonzi mboka azo préparer l'élection 2023 yo surtout wana na kati bon mona te que ça peut bien hein goti ko finga ya Gisèle fonga misu ya fongola misu mande ko sila okebi te pende basa ma l'élection na 2023 kaka pian papa mukonzi mboka alongwe siko Felixiana chikali nani bon mona te que ça malam te boti ko finga ya Gisèle azo revendiquer ba droit na ye étant que mama pona bana na ye po Gisèle Mpela akolinga bi mama bo pamba te aussi longtemps papa mukonzi mboka bo tie bana moko pete mibale bino mibalo bo tshaka bana batu bana bokozwa balo ya boire un jour boti sona mona batu moko boyo sope ezala kara sope kakipa ka kokolo mais un jour bambando na bino ezali voilà bandeko na comme na suka abonnez-vous massivement Gisèle Mpela funga misu biso bamango tozalaka mai te na yibi te na fingi mutu te mais na yo ko réclamer ba droit na ngai o ezali normal bana wana Felixiana na mususu wana ba pe na posa affection ya tata na bango baza na posa affection ya tata na bango bana bako vivre loka ba biso mususu tokufela ba tata non bana bako vivre bongo te et puis ba mikie ata kutu anga o papa ba ngaza na place bazate mais moko mona maman je vais causer avec papa wana short faut ozo téléphone o benga nga so anda tata bango bongo siko ba Felixiana bazo mériter ngote point po ba seni pona ka mama mukonzi mboka za wana za ko s'imposer non wana eza kitoko te bana ba vivre na injustice wana ya malamu te fungola misu ya Gisèle Mpela lobi soki mande sili Felixiana a se retrouver ata na lipapa ya pouvoir et ça la ka bien lobi so mande sili Felixiana a se retrouver ata na body ya pouvoir hein et ça la ka bien lo mo pe bo mo boye telema wana kuba na kombo ya Felixiana qui sekedi et ça la ka bien que bana bazo vivre lokola bana président mais bazo vivre ba peuple mis à part OK soki bozaki mayele likambo bonge bo finango penza donc Gisèle Mpela ana kwena ye avivaka bien pena bana na ye makelele dimasile to ba songi ya réseaux sociaux ba yeba makambo te po ba leka bando manquer président de la République ba respect ba yeba ngote ba koni mama ba songi ya média bato balinga ko ka sujet te ko ka lisolo te po ba sa bas analyse
akopelisa kamera na ye te mpo ya koloba makambo ya tata mokonzi ya mboka mpo nini malgré tout mama mokonzi ya mboka ye nde aza première dame mais Gisèle Mpela moko boye mpe abota na président ye mpe aza na coin na ye aza koenjoy mpe etanke moto abota mpe na président kende ye bokenda kotika bango na Belgique epe babelgique sans switch non epuis bana bamikie non etanke mare ngai na sipe na nga nango te mo ya mama na nga te bo choix osala ya te nyonso mpo na lokuma Congo Gisèle Mpela funga misu mande esilaka voilà abonnez-vous massivement on se revoit la prochaine vidéo bisous bye